La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Non, président. Karine a dit qu'elle avait un buzz, il y a Grâce Mbizi. Voilà. Avant, Karine a bien Grâce Mbizi. Et a bien Grâce Mbizi, on dirait samedi, on a jour anniversaire à moi. Na mon appel à Karine à Boutou, nous avons tellement fatigué. Dimanche à Benginga, elle s'est dit, nous avons bien Grâce Mbizi. Nous avons dit, yo la paraté, nous avons dit, yo la paraté. Est-ce que tu as coupé le maman la monnaie à matin attaqué mission au amataki pas Marie-Laure Tess à l'équipe Marie-Laure Azo Lela qui a un bon côté tout et tout n'a rien à passer bon na boyaki pour dire vrai ça bon ma grâce mais na boyaki parce que les mecs et qu'on crée un problème n'est-ce que ngabi Karine n'est-ce soko qui ko benga e benga mais yambo ngala za nga d'accord te o te nini ya potalité à leli penza za la famille te za la mutoko sungaite yemoko azamona liboso yemoko azamona liboso Karine azaki même pas le numéro à Marie-Laure azaki même pas le numéro à Grâce elle mais na moni yo che PayPal na ye na page to MC nga so mun bablo abongo ezala ngaite parce que page nanga lokwa ezaka efuta kana Facebook nanga donc na moto administrateur azawana acha blo mususu nese na ile tama Grâce Mbizi te ma ba PayPal na yebite insister na ngai ko pesa Grâce Mbizi mbongo ngani ne ya na boyaki te pour la prendre na Grâce Mbizi mais na boyaki parce que na linga qui te écrit un problème Karine insista ki bon ezambongo omoni yo kokopesa okoloba mais ye mukolo mbongo ye avec na conviction abengi Marie-Laure mwaka Marie-Laure ayambaki to nzela mobala Marie-Laure mutayambaki tanga rappeler na ngane ebisi nga Karine awo ngoso ana Grâce Mbizi opesi mbongo ebika ofingo kaka alene ya esa na ngolo tenga na sala pona nzambatala motema nga na moni pa na okeli mawaleli en tout cas nga Karine tokata le wana parce que nga nazaki d'accord na ngote ke nazaki oui soko la na ese ke soko ko benga ye o présenter ba condoléances après ça ko na benga ye na cotisation na bina bo na boyi mukolo ngotanga oyo fille ya ba mama ba tata eza ke nene ya zalaki nga na boyaki totalement quand insister na bisi OK benga ye benga présenter ba condoléances mais nga bon na za d'accord te en fait na ko tchali loba na ngai te na koloba item na koloba Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi
mokima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Et puis Karine a eu le numéro naïe, a bien qui on dirait, a bien tout le monde a eu numéro né. Quand on a eu numéro né, c'est avec ma personne numéro grâce à Mbizi et tout. Là les Karine combien na numéro na oté, na numéro naïe, ou à ça il a raté quoi. Mais c'est combien na numéro na oté pour au cas où aïe habite tous ensemble ma camarade naïe au moni et qu'on a ça capture et tout. Mais il y a un deuxième numéro na au bateau naïe habité. À ça qui peut bongo à Bengi. Dans la Bengi, grâce à ça qui d'accord, grâce à Mkatineli Karine PayPal naïe. Si grâce à l'obi que oh néné à Mkatineli Karine, on néné wapi. Les gens n'ont pas posé l'engi, mais tu as qu'à comprendre. Nga tina tika ko tinda la Karine PayPal la grâce te grâce yemoko mtasengi Karine mbongo. Grâce yemoko malgré Karine dans la pose au PC mbongo mais grâce yemoko pourtant yebise maman Kofi Karine ata ne côté ata bifronté et tout si Karine a tcheli mbongo nga kuna eba ite Karine yo yebisa ngolo na lala kila kape pour la avant hein nga ina namde tibuna tika na ba 30-40 minutes pour na lala batongo na ngonda yebisa ni la tcheli $500 a sepeli mingi et tout a penza ne lo côté aza abanzika koloba anga convaincre na koti sa ye oyo kapenza oyo kele mana fc na boyi abika kando loba ki onzi ozaki prophétesse modèle ngo ba finga pa ba M23 et tout nebisi ebe ke za bongo mais nga na fait Karine yo ko sa l'émission te yo ta ba fingi yo loko opesi pour yo osali bolamu pour na yete mais pour na nzambe nda compter yo ata ba fingi ko sa émission te nande komi boy et comme il est lobby nga Karine ça grâce au kende lundi mardi explication ko apesi Karine to Karine FC ngona moi ya voyage né mais c'est Karine dans la mina moni sous clarté Karine pour Karine za bongo Karine da soka lingi mutu mikolo na ato lobby ndeni il faut donc ato lobby Karine a pris l'explication de grâce à le livre de Karine faux et archi faux. Normalement on attend dernier coco aller la bongo. Maman a confié solo à continuer bise yo na ebi na yo ndozala. Ndoza boy dando garder position no oyo. Attends le autre so na na va ça live. On a bise yo ça sont des gens lingi likambo. En tout cas, il faut que vous mettez un tinamir. Si vous mettez un tinamir, vous reculez. Tant que vous avez un Charlotte et que vous avez grâce à ce qui maman pardon par rapport à ma cambondi na fitina maman et puis maman te qui ma Charlotte azaba jaba maman o akangane makam na motema te maman te qui epsi ko za moi na na limbisi yo to za bata mokili oko bando oko se hein coach yango à cœur te maman akufi mais biso ba maman mususu to tikali na bo moi mais quand on a yo mona louche là na ngai hier na tongo donc la comment qui ko douter mais donc après si Karine explication il y a ndenga raté vol en tout cas na comment ko douter mais Karine a luka convaincre na kaka mais nga na comment ko douter nga comment ko douter na comment ko ba Karine non na suma beau clarté non moi suma beau clarté la soirée c'est que Karine même c'est bon on encore ko ça makam na on a payé qui ça qui et tout la soirée c'est qui penza to katani ba téléphone et l'autre on a la muki na tongo na tongo na biso aponga la mukatongo na moni ke bazaki na live na Karine ba Karine a tunye question moko grâce bon poto ke mukuse aucun des jours ni parce que hier putain soit disant attaque qui vole c'est Karine a somba biemba moko akende lelo Karine a tunye aucun jour ni o debi non te pono na sombi biete na la tala ndemba mwana bato benga ku Karine na ba 4h30 na biso to na la muki Karine a la ki na moi quand déjà clarté na moi quand déjà clarté na moi quand déjà clarté nesi Karine ta la muki nesi Karine azoko sayo
à comprendre que pour Karine n'a pas monté maman ouais puis il dans sa position déjà lingi moto donc ceux qui n'ont eu moi moni ma base faut y moi mon ango boye abez tida suka ngale si Karine au course au tenene ngala sur le maman les bon avec qu'est-ce que prouve que maman les bon non mais quoi c'est la grâce à ça quand même grâce na Congo Brazzaville à sa chroniqueuse na bango numéro 1 au moni malgré ses bêtises. Mais Congo Brazza eza munene lokola Congo Kinshasa te o to lobake na avocat to mboka na biso kuna matangi eza kuna te Brazzaville na 2 jours ko tambola Brazzaville mobimba OK na est na bango ke pe na nord na bango otamboli est Brazzaville mobimba komia nini ko to matanga ba grâce eza pour le bi pour famille na bango ba petit ba famille na bango bapekisi bafilme babi mutu akofilme te ekota YouTube te nga bi te famille akopekisa YouTube oui mais mutu na téléphone ne apesi ndenge nini na bien quand même Brazza na Congo Kinshasa toaka mboka moko po tozala bacomportement moko basongi bafamille na biso moko bayaka bamatière na biso na réseaux sociaux eza bafamille na biso ti parceque ndenge nini famille bagrâce ata bata vende ata balocataire mutu moko azo fuiti ata teke bato bavandi ata na ntongo matanga ata fuiti ezongina na réseaux sociaux boye te kana na garde position de ya azolela bakosela mama makambo te na binga mpe kotwana naakabola 50-50 mpo naomona te ndeni mutu akokosela mama na ye mais koto mosusu grâce nani succès nga nde naza boye nakufeli mama na nga mpo nga naoti okufela mama ata mutu ango opesa nga 1 million mama nanga bakunzi ye te yo mpo okufeli mama no nazwi nanga programme ya matanga mama no natie na page nanga ya mama nanga natie te eza sens yango moni lobi to na sai live na tunaki makambo tuni wana na tuni est-ce que oko famille ya grâce baza na bande côté mama na yaza pe côté papa côté pe mama mutu mo oko lekate a des matières nouvelles soki mama kufi ba section mama kufi mutalinga ka ko mamoto na makambo to loba eza ye mo grâce sikoyo na bien ngande na za ko mela kiyo parce que oko loba mona ko wana précision te yango mo na komeli onga nene ya tala likambaka o ngali to lobela monano non mo na mo be a compliqué yo c'est par rapport ba air na bino na biso yo ebika to ça décalé voilà na fandi lobby na moto na sisi live na Eve Magis ndeko mo ka mataki na lobela lo mo na yisi nga bon makamu ni pala ebisi biso na live oyo na analyser nga mo na parler na bino lobby il faut na ça la live na nene ato sulamo na komeli yopi or yo posa ki na live voilà ya momoni na faza ki na lamuki tant na lamuki siko ngabino to lobela mona pourquoi to ko matina niveau siko biso to lito yeba bit ni onde kona biso saleli asaleli alobeli na bien bon yango na obona siko koto ezotikanga la qu'est-ce que c'est ça koto wana pour mona tendingeli koto mo mi lobela yo na bi na mi lobela ki aime seulement bangaza ki sérieusement pour et arriver à paix ba ben muta kufi ba bobengi da batu après a commis le bosso mort aime so surtout qui aime so alamu qui est arrivé omoni aime so za ki bongo sikoyo bon to banda ma bete pardon mais la maye bande koto tapoter là s'il vous plaît partagez s'il vous plaît non ma sabino bo za non sola ouais bien on zanga même aloba na on a ondire eza kindoki eza normalité en attendant que nene atope ça no mettre yo to zana oti nga to zana te nga nya kola nga tsaka 30 minutes dia na moni ondira ça na boulot to libérer kas mettre aloba ner OK bonjour succès bonjour Neneya. Bonjour maître. Succès. Ngana répondre à la question na biso omoni eza na momoko ba congolais ba utilisera toujours mais des fois ba congolais baza na mémoire moko courte congolais lo baraboye to pesa ka auto za nango omoni soko zi background donc ozi base ya ndeko na biso mwasi omona ki banda kaka za na réseaux sociaux aza toujours kaka na makambo moko oyo eza na tina te mais ezali reflet ya lelo ya communauté congolaise reflet ya congolais ezali lisusu ya kozwa tenter ya ko réfléchir tango zo kalikambo yo ebingano nde to betaka ngoti na privé yo mo bengaka vie
likambo to solo la ngono mais avant to solo ngo to réfléchir peuple congolais lelo aza sous na cerveau te il suffit ko yoka kaka message moko ba ki pelekese mais il faut yebango ndeko ya mwasi bandeko na biso nyoso baza na kati ya réseaux sociaux mutu nyoso alingi visibilité mais congolais lelo a komi na niveau ya réflexion. Même s'il faut bomayo pour na yebana ça fait presque une semaine bazolo belande konabiso mais les autres qui n'a pas naie les autres qui n'est qu'à côté les autres qui n'ont positif pourquoi parce que bozolo belaye donc lelo il faut biso bato tozo landaka soit disant ba chroniqueur ou bien bato bazana bakatsa ba réseaux sociaux il faut total na ba misu mususu parce que sans se rendre compte tous en bana au pe bazo kota na ba réseaux sociaux exemple nini o tozo memela ka bana wana o bazo landa dans limite que visibilité cause atina mutabo mama nayi côté zo tianga na confusion wana visibilité kolobela en mal ou en bien oui d'accord mais tina niveau mama tala mama za ba parents les vu que baza sacré. Ma parents baza sacré et puis maman za tala okosa talisa non la papa mais la maman déjà té donc pendant mon té et là nini oyo grâce okosa liwa maman nene biso za mwa mikolo to botami na ta mobutu mana zo yebango déjà un soki kunde bimbe ya pamba na ta na biso tozokola kunde bemba pambe leki kaka bazo pekisa même biso ba trace ya kunde bembe soki za na mabele koleka wana te omoni lelo société congolaise les alliés société o ayebi susu devoir na été ya mwana ayebi susu devoir na été ya peuple yango moni kokota na kati ya kofinga ba mama et comment na facilité alors facilité wana ya kofinga ba mama ya kopesa ba mama pouvoir te ba papa pouvoir te ba tu baza déjà na capacité wana ya koya pour la visibilité ba mama na kufi mais ça ne coûte rien mais la seule chose lelo ça fait une semaine bazolo belande konabiso mais de konabiso elle s'en fout parce que tozolo mama kolobela te po déjà grâce mbis da kombone yebani ba lobela ke déjà yemoko ami lobelaka toza kota kolobela te kota succès te parce que Stéphane me diminue s'il te plaît chérie toza kota kolobela te po kota kolobela congolais nyoso yebi grâce mbisi yemo ami lobelaka ami encore créer ba base autrement o tozo déjà level mususu les aka pona succès te poso pona kolobele kombone lobamelaka tanga yaka déjà finga bana atika la mitaka yemo go ba lobela ke to lobela level o ekendele eza level ya mama poko lobela grâce mbisi to yebi grâce mbisi to ça ensemble nde ba congolais to ignora bato to yebi kombo black ya grâce mbisi aza ba manière belé ya ko batma lobele ya osalela to so ba mambo level mususu po level o eza level mususu to sangisa makambo te congolais o wa bodwa parce que grâce mbisi a congolais Brazza juste ba congolais Kinshasa bino mokomaka konoso congolais zela mama na ngai komoni mama grâce mama nene ya zela mama nene ya tolobela to mélanger makambo te congolais congolais non ya Kinshasa non asali ya mama nene ya parce que Congo Kinshasa Congo Brazza tosala makambo presque moko toza bandeko donc mais tolobela makambo tolobela tokitisa ba congolais te s'il vous plaît na loba oui loba mama nene omoni différence oyo lobi ya congolais ya Brazza ezalaka biso bato yebaka ngo na bamboko to bimi libanda bayebaka congolais ya Brazza bayebaka congolais ya Kinshasa te ça c'est de un kama nazolobela likambo ya visibilité nazoloba omoni mutu na kati ya pensa mutu atangaka makalisa mutu te le fait kaka mutu asali action acte ndeko asali soko olandi ndenge tozolanda bino na ba réseaux sociaux ndenge tozoyoka bamisusu bayeba lobi alingaka somba voiture bamisusu balobi ndenge aza na mukanda te soki fallait a prolonger mukanda na ye aza na besoin et mutu aza capable ya kosala ngo na niveau oyo mutu aza capable na bien ya kosala ke mama kufi mais zela sisa nene ya zela na silisa nene ya zela mama parce que na ozonga kana na maloba na zela mettre zela kasongo na osilisa toza combien de congolais na poto to boma maman na biso na bangunda
Papa, est-ce que on mélange ma non, nazo mélanger que eloko na loba, yango eloko na ngana loba. Soki toza na capacité, mais toya to boka bangunda to boma ba maman non? Est-ce que ça peut logique? Zela non, eza logique ne to boka bangunda to boma ba maman. Soki yaza na capacité déjà biso to boma ba maman na bangunda, aza pe capacité ko ya ko kosa maman na kufi na réseaux sociaux, pona lia bino mbongo. Parce que toza na facilité wana, il faut to pousser ba réflexion na biso musika. Ozomona. Et ça question on réfléchir, il y a mélanger tes questions. Totenga non na boma mama te pona ngunda ba o bosa bo ba ndoki kasi biso. Voilà. Ozoma kambangundo solo ba c'est pas tout. Ozo mélanger ma ngunda. C'est pareil. Totika na logique s'il vous plaît, totika na logique il y a sujet na biso ndeto sur la par rapport likambo e komeli biso grâce Miss aza na visibilité. Grâce Miss aza chroniqueuse pardon. La logique, à un collègue à Karim Mokozi, à un collègue à Néné à Petoloba, il y a Claudie Diasuka, Glorio Langi, voilà. Grâce Miss à Yebani, Tolobatek à Yebani, grâce Miss à Yebani, à Salabades Naye, à Katakabilamba, à Fingarabato à Yebani. Mais si quand on a la logique, on vivre les lots, comment na âge Naye, maman, il y a moi, maman, non, maman, il y a Bana, donc comment à niveau Oyo, il y a Okosa. Que maman Kofi. Oui, maman. Alors, bien, il y a tellement la logique à moi, succès. Grâce à Miss Abimebiso à un réseau social qui est un millionnaire. Ok? Pour le quoi de te comprendre qu'il y a aussi, pour te donner la pitié. Il y a un millionnaire qui a TikTok, qui a un réseau social. De la grâce Mizi, même pas 2 semaines. Avec Michel Abimebiso, ma robe à balai, ma robe à griffe. À son robe à $500 et $1000. Dans le but, c'est pour la somme de la moi, on a une robe à 500 et chemise à $1000. C'est une France à $10 000 ou $20 000. Où est-ce que ça et la thé? Ok? Anniversaire, mais il y a été qui t'a commis, on consomme les sous qui est là-bas $300. Souka. Mais il y a des choses à robe à 1500, 1200. Bah, chaussures, il y a combien? Donc, il y a un barako. Image auto batebele boko simba bakisi bokendo ça n'importe quoi to kosaka na biso ba micho en général pour la mi longola te mambebele ba na ko sur les réseaux sociaux c'est faux et archi faux, c'est du mensonge du début à la fin. Bazo vendre ba to ba vie o baza na ngote parce que na grâce Miss maman lopango. Grâce Miss Maman Villa, grâce Miss, si on a comment douter, même si la grâce Miss, peut-être na douter na moi cause à ma garantie. Oui, parce que maman na kufa qui a solo tala, mutale à part ba na psoto bota kai mutale ki mama azate. OK? Maman na kufi. Grâce Miss, c'est même procédure à singeli mbo, na ebité ma casse yango. Grâce Miss noko ba kaza femme forte ko likaba forte. Merci Néné à Tosozongela, pardon. Tosozongela, yo bande koto tapoter live. Na moni ba poser belé boko mata botika ngana no. Na choqué ma mboma elekela na omona ngo direct. Toniela ndoto na comprendre te. Yanga mikolo na vivre na lokola ngolokate. Mona ngaka ndingo na muni ngakwe. Sepela na so sepeli nga pete IOP 4. La suprême toki oyoki bande kona oyoki maître Blancos oki Néné a. Oui, bonjour Yaya, bonjour Maître Blacos, bonjour Nénéa. Bonjour Yaya. Depuis Bandi Kotalama, moi personnellement, Nathalie a ma façon nyonso. Nazui penata ya kotala de part et d'autre. Na bato bazolo ba kufite, na bato bazolo ba kufi d'intervention, pe na ba argument ya bato. Mais nous allons un peu mitiger les lots moi mon qui. Quand on parle du voyage, on revient au point où on a donné à lobby, les lobby. Moi personnellement, quand on a fait la maman, tu as vendu ça encore 3 semaines na morgue pour ngana kita Congo. Aux hommes, 3 semaines pendant la morgue. Tu es comme un même problème na famille na kita le même jour babiba obimisa. Parce que quand voyager peut à brisque liwa petan weyaka, des fois surprendre abisso. To s'attendra na ngopete. Aux hommes. Nous ne pas qu'on Fabrice, on a pour ça, on gagnera 3000, même si on a compte de dans mois 200, on s'attend dans l'Iwa à brisqueté, et comme il y a on a une épargne, ça arrive.
Oui, là, si prennent pardon, ça, on dit bon, parce que n'a pas encore travaillé des détails à PC Karine. N'a pas des détails à PC Karine par rapport, il y a un dingue comme un aéroport. Là, par rapport à Zongelaki, Nanda Zobaki, pour l'habiller, Nanda la moutou, le bouton Karine a tenu bon requin des jours, ni Nanda Beta qui mounoko. Ndeko, toi, dans le coin, qui nazo cheminer, néné, nazo cheminer pour la. Là, si prêt, s'il te plaît, là, Barcelone, mon nègre a expliqué Karine. Yo za habillé toke aéroport ke osani. Avec ndaki pour un sous bateau bazaka a nire na vol ya somba place na invité son apôtre ça va. Ouais, ça arrive, mais c'est rare. Bref, ozomona. Si ko on a problème na ngeza nini. Na batu nyonso bazo ko soutenir que matanga ezate ba se basé dans le fait que premièrement attitude na ye et deuxièmement, lieu où on va poser matanga, c'est ça vraiment là où les gens se basent. Mais na question moko bandeko ya mama ya grâce bana na bango on a vu personne aussi parce que ndenge nene bandolo bana zena live anenea que maman wana za na ba nièce azape na famille paternelle na ye ape na famille maternelle na ye. Mais comment se fait-il que ata mutu moko te na famille ya ba mama ya grâce azo se manifester avec de preuves qu'on prouvait peut-être A plus B qui baza affilié à l'obake maman Zali a profité pour ça que ba lek ya grâce balié cop na grâce. Comment se fait-il que ma cousine ya grâce oh baza na lignée maman na ba télématé baya ko loba na biso vérité oui maman Azali te ou maman Azali. Pourquoi il y a ce silence là? Oh ils ont prouvé qu'ils sont ni à Koufi ni à profiter toi quand tu as ma supposition. Oui, juste à présent. Là, si prend même ngati siko. Là, na basi. Voilà. Mais nénéa, ce qui bosa na basi. Mais mutaroki ko kata hémorragie onyo c'est grâce Messi. C'est tout va bien. Yamana na sepela ki na nénéa, na sepela na ndeko Patrick tanga lobe na live no abi. Omoni ba kosela mukolo makambu te nénéa. Patrick abi to tikele une semaine oya zo senga parce que ba kosela mukolo makambu. Là si pas moment te kuna alobi boye. Grâce mbisa alobi boye. Ve mortuel eza dimanche oyo. Après s'il y était dimanche dernier. Yango wana. Dimanche. Bakokunda lundi. Mais famille na bango. Baboyi ata téléphone ya touche ya moi na quartier etombwama. Droit ya téléphone na quartier mobimba na hôpital na morgue kozala te. Famille na bango et boy grâce à lui son grâce mbisa ye ayaka ye moko muto accompagner ye te. Nene anga siko nene na tout. Kaso bozala nam. Pardon, nene mettre la question poser nene la question. Pardon, s'il vous plaît, maître Blanco. Le bien, parce qu'il y a moins de pardon. Nénéa, yom to postaki message au grâce bisa komi. Tanga message wana bien. Bakukunda mama dimanche dernier. Nabi amsa sa erreur frappe ezalaka. Berere leki ebele. Voilà, là si quoi bon a conclu et là on est dans le baboye. Étant donné qu'on n'a aucune précision claire, et ça a côté à bateau, on dit que maman Koufi, et ça a mouton à quoi qu'on pouvait dire que maman Koufi, toi on a précision T. Et là on a le baka on a des grâce sur bako quatre parties. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Parce que ce monde est dirigé par les spirituels. Toi, matato qui t'a miné par la spiritualité, biso pe ba noir toi la spiritualité. Moi le roko c'est la maman liwate. Et puis on liambongo ya batute pour na liwa ya maman na yo. Ce qui a solo yo kosi, tu as enterré ta vie. Tu as enterré ta vie physiquement, non, mais je pense que spirituellement, au te qui vit na yo, au te qui à venir na yo. Donc c'est très dangereux. J'espère pour toi, ma soeur, que ça blague te oyozo sala. Merci beaucoup. Maître Blancos. Oui, la question. Oui. Nangana tout la nini la question. Nana moi annonce qui maman n'a pas fait nini. Ami, maman, il faut que mon équipe a un azaki na live en singa. Maman la bengi. Parce que wana kote nango ko arriver. On appelle jo ma biso akufaki. Nazaki pe na live nazo swa na ka boye ba bengi nga ma biso akufi. Yebe azaki na live.
babenge ma bango akufi mais nga na kataka mbamo live avant kutu na yamba lokwa na tongo na besan que ma ça bien te na kataka tongo moni bazo insister na bete ka kufi mais na kete ka peut-être fort baksambo to likambo mwa boye na kataki no live mais ya kataki te alamba mama grâce yo zo kulo do so mama akufi mo abanzo bimisani yo. Merci beaucoup. Maître Blacos aussi réponse beauté divine, il faut moi la micro. Oui, non, je réponse mais avant ni na yo kanam parce que ngana zan likamo na oloba mais na oloba ngona suka. Bonjour, Succès Kasongo. Bonjour, beauté divine. Bonsoir, na bato bona d'Alson assez. Ngana bi grâce mbizi à mon esprit, c'est bien. La communauté congolaise doit toujours bazoba. Toza toujours bazoba batintin. Parce que tozo mona même nguni akoki kokotela biso na basorti nyonso ozi mitema na biso. Oyo qui vient nanga grâce mbizi a joué ne besprit na biso ko bana na ba boss o nyonso ba boss ba kizengi ba tintin koma baso ba na poto grâce mbizi azaka na poto ya longtemps azo mukanza tongo asala kate a vivre na mbonga matolo o utaka na mbonga ba boss wana mabanga ngo babwaka bango ezala pekaka na ba live ezanga CD ezanga taka soki eloko nini trophée zate disque zate biso bana poto tozalaki topesaka musicien mbongo parce que tokobina ina feti tokoyoka libanga ya musicien mais lelo na ba musicien bakoma se na se ya bafi ya ba réseaux sociaux toza penza batente bazoba pe batu nyonso bakotizele grâce mbizi baza bazoba penza ya minene à part selon Succès Kasongo ça fait très mal. Rafi Tumba Koufa Awa abwa babos wana babwa kakaye mais Rafi Tumba bakotizela combien bakotizela kaka 5000 et bembe kutu bakenda te mais grâce mise muta braza a kosi mais n'est-ce pas ça 2 jours 20 000 euros. Oh basoda na biso peut-être bazozanga loka kolia bana na goma bazozanga bashege musukuna bazozanga mais babosa bakizengi bayaka toujours na sama kola bafi ya ba réseaux sociaux ça fait très mal. Omoni na basi mususu bakomi likamke ka cagnotte otosela bango cagnotte na poto de prix comme moi na poto même à sans papier vient na Succès Kasongo aibi ko na mkatongo ko sana mkana mutu soit dans le noir. Mais aux réseaux sociaux il y a ba congolais otokomi tozomi dinda tozobi maka ba vaurien partout. Et là nyana lo ba vie na mafute matingai. Mafute matinga si grâce mbisa ko kokosa peke na Rachel a malade na mboka mo ba voyage kosi ke bakangi mwana malade ya mbongo ebimi. Omoni parce que grâce à jouer n'est-ce pas bata brazate bata ba braza bakoti ata wili na bwa karawana vienne e boss wana apesa ta en erote kaka ba boss na biso soit ils ba boss kasi yom ta asunga grâce apesa parce que grâce à koko ça vient a été akoko sa bata brazate ba bike bazana ba rolandela akosi biso to ba kizengi parce que bike toko ende ko lukate toko fanda sui pe bata braza ba koti pe na indusa oyo o comprendre vie bazo boucher te ko filmer te ko kende pa ba grâce ndeko mo grâce à Mathieu na maman André alobi que grâce à maman na kufite muta kufa ke za maman leki na ye ebembe de ba kundaki dimanche. Donc makambo ezomona même ba rwandais sika baza bayebi ke congolais ko manipuler peuple mobimba yango bitumba moyen na goma ba bitumba ese moyen to longue ça te parce que ba boss wana biso nyos bata réseaux sociaux mitu ebeba toza ba kizengi tozo yela mabanga je sais pas Succès Kasongo lelo mwana poto to laksa su batunzela baluka misala te baluka mikanda te to comment faire la réseau sociaux ka moke mama beauté divine kuna beauté divine aboyi mama ne to sangsa cagnotte botie bambon je comprends rien du tout communauté soit to kombata maboma soit to za na domination moya kindoki na marmanza be kuto tchengo na mpanzi parce que un enfant de Dieu a un raisonnement aza bête omoni ba boss moko ya bandoki Succès nga kiti ya mafute matinga oyela binu Mabosa qui sengi. Oye yana chona miniature. Merci beaucoup. Merci beauté divine. Bande konanga nangina lobelo mon beau permettre ngana lobelo ko. Bon tapoter s'il vous plaît, tapoter partager. Grâce mbisi. Grâce mbisi place aux asokozo la nabiso. Il faut fouka monse nabiso pardon ma mbosali. Ba parents
biso baza. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.